Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma vlog. Donc voilà, on a qui na invité bazoya na ndaku et na biki non na lamba. Mais pourquoi pas te filmer, to lamba na bino ba les belles dames et ça la ka bientôt to lamba biso tout ensemble. Ezaki na temps o ezaki na temps Easter holiday ba bazaki te, ezaki nga na mbali na ndaku et tozu camarade bayotala biso na ndako aussi. Donc voilà, tolekisaka temps ensemble esalaka kaka bien. Donc voilà, wana comme bozomona nazosala oyo ezali marinade. Donc comme omoni natie ndembi, natie katikati ya litungulu e natie ai e natie tangawizi na mixe yango. E la naye kotia oyo ezali citron e naotia épice nanga oyo eza vraiment très bien. E batindelaki yango na Congo. Ouf, c'est vraiment bien. E naye kotia oyo ezali elengi ya poisson, bouillon nanga mpe ya elengi ya poisson. Comme omoni épice wana natiaki liboso eza déjà na baépice presque nyonso, donc na biso kotia baépice moko te. E naye kotia oyo ezali white pepper e nakobakisa oyo ezali persil. Donc voilà, wana naosalaka comme na marinade nanga eza marinade ya poisson. Et là natie mpe oyo ezali paprika. Après wana nakomixe yango très bien les belles dames. Et nakobosa na otia mungwa te parce que oyebiki naosala poisson asimbaka na mungwa, ok? Donc ntango ozotia babouillon na ona bamungwa na ma belle sala calcul na mutu, ok? Koba te kolia rose nalekisaki mungwa e po yo otiaki boye moi salambaka na calcul na mutu. Donc voilà, prona na meki namoni ki marinade nanga vraiment c'est bon. Nakoya kobakisa oyo ezali moutarde comme bomoni mpona boyebiki mbisi oyo naosala ezali mbisi ya ngolo. Boyebiki ngolo ezalaka mbisi makasi ezalaka pete te. Donc voilà, natie moutarde mpona elembisanga ngolo e nabakisi mpe huile comme bomoni. Donc voilà, marinade na biso ekomi comme ça et na mélanger yango très bien. Donc ozala sûr que mungwa nao c'est bon, ozala sûr que oza vraiment happy na marinade na yo. Après wana nde comme bomoni ngolo nanga ja na sokolaki bien. Et là nakoya kopangusa ngolo nanga nalongola bamai parce que nzala mpa na posaki marinade ekota ntina kati ya mokuwa na naposa kutu mai ezala na ngolo wana te. Donc voilà, après naye kozwa sauce na ngai ya marinade naye kobwakela na ngolo na ngai e nakokotisa ye très bien na poisson. Zala vraiment sirki na mutu wana na belle alinga mutu lokola nga. Nga na mutu navandelaki vraiment souvent naosala mbisi na nga, comme omona pa mbisi na nga ezalaki vraiment bien nettoyé. Donc soki naosala mbisi na nga mabe nazwelaki vraiment temps mpo nga moko naza molieli mokuwa. Naza molieli mokuwa baloba bongo naza molie mokuwa. Pardon, nga moko naliaka mokuwa na ndenge moke te. Donc nazala vraiment sûr que biloko na nga vraiment se nettoyame très bien, ok? Après naka bozomona ke nakotisi ba marinade na nga na baline nanga oyo nasalaki ya poisson et voilà mbisi na biso etikali comme ça et eloko na kosala na kotia yango à côté. Donc eloko nasalaki nasozonaki mbisi na nga na pokwa e na olamba yango na ntongo, ok? Après naza mpe so na mbisi na nga mosusu ezali mbisi ya malwa. Malwa ezalaka mbisi kitoko les belles dames. Soki omeka malwa te nakobameka malwa, nalinga malwa mingi. Donc I love malwa. Donc eloko nasalaki malwa na nga lokola ezalaka mpe mbisi ya monene napanzaki comme ozomona nasali système ya kinkole. Donc tokotisi kinkole chez la rose. Lol les belles dames, napanzi système ya kinkole. Donc voilà, napanzi comme ça comme bomoni na katikati pour que azalanga facile na kokota pe mungwa ya kokota pe ba épices. Ye nasalaki vraiment simple, ok? Donc voilà. Comme bomoni a déjà pu nettoyer et tout. Donc voilà, eloko na osala sema nakotia ye baline parce que aza poisson sans ligne goût ekota bien te. Natie baline wana comme bozomona pour que ede ngai mungwa na ekota épice na ngai ekota et malwa azala vraiment na bekai ebele. Il faut vraiment sûr que nettoyer na mutu na ye na bekai na ye po mutu ntango olia ye alia vraiment à l'aise. Nga nalinga kosala mingi malwa ya kotumba ya kopanza mutu boye po mutu nazalaka matata mpona kokota mungwa mpona kosokola ye pe. Donc namona comme ça eza vraiment très bien okota pe baépice na kitoko. Après wana ko bomoni na nettoyer mwa mai nalongoli yango na tissue et là nakoya kotia oyo ezali bouillon na ngai ya elengi ya poisson. Donc ye nazokotisa kaka mbala moko baépice mbala moko naosala marinade te à côté, ok? Po azali kaka poisson moko. Donc nazosaisonner kaka mbala moko na nzoto na ye comme bozomona wana natie bouillon na ngai wana comme bomoni e napanzi ye partout. Natie sase na ngai nyonso ya bouillon comme bomoni e napanzi yango partout. E nakoya kotia pe épice nanga oyo bozomona ya mpona eza na bagout nyonso. Donc eza na
épice nyonso eza vraiment kitoko. Donc soki oke na bashop ya bakongolo omoni yango na bakesomba ou bien soki okiki Kinshasa na bakesomba yango kozala décide eza vraiment kitoko épice wana. Donc voilà, mpona na ye kotia mpe oyo ezali paprika nabwaki comme bozomona video ezolakisa bino kotia mingi te comme nabiki mwasi ntango azolamba na calcul kobwaka ebele te parce que sinon te oh la rose namonaki oyo banda ye kobwaka pardon bwaka na ekenge fe l'homme. Donc après wana naye kotia oyo ezali citron bale belle dame natie citron na ngai comme nga alingaka citron mpe nakola bapoisson te ya kotumba sanke natia citron nayebi te bale belle dame je sala poisson ya kotumba sans citron nga telemaki nalingaka citron ebana mpe balingaka citron donc nasalelaka citron mingi na biloko ya kotumba comme bomoni natie e na balusi wana et tout parce que tous les deux côtés naza na paa na posa ke ekota baépice très bien. Après wana nakoya kopalola oyo ezali ai ya fraîche boyebi ke eza poisson donc faut totia biloko ya fraîche pour ke akota vraiment donc napaloli ai na ngai ya fraîche nazalaki ke je pense nazalaki na 2 mbuma minene ya ai e naye kotia mpe oyo ezali tangawisi na ngai mpe ya fraîche bale belle dame malwa oyo arataki te bale belle dame mokolo olingo oya na ndako na ngai yebisanga na kosalelo malwa oyo kozala décide malwa oyo arataki te emaki vraiment kitoko ko bozomona ke topaloli encore oyo ezali ai na biso na pandi partout ozala sire kotie na ndenge ya nsima otie na ndenge ya liboso e eloko nakoya kopalola ya nakoya kopalola oyo ezali matungulu natie litungulu na ngai na kopalola ezali katikati ya litungulu oyo etikalaki nga yango nde napaloli wana comme bozomona parce que litungulu mpo asalaka mbisi kitoko alembisaka mpe mbisi donc voilà kotia mingi te parce que you know ozotumba lokola naza mposa mpa natia mingi te natia ye kaka mokie et c'est bon e wana comme omona paloli matungulu na nga très bien akoti na malo na nga e nakopanza encore na maboko zala sirke manzaka no eza propre ezala sirke maboko eza propre toyebi ke toza na cuisine ntango oza mwasi maboko no ezala toujours propre parce que ozala wana kaka ozosimba mwa ozosokola donc maboko eza biso propre ok donc voilà mbisi na nga comme ça c'est bon bomona payaki mbisi oyo bale belle dame arate te ela namekaki mungu wana namoniki mungu ekoki te nde nalingaki te eloko na kosala na bakisi siko oyo ezali cube manger soki olingi kobakisa mungwa ya mungwa eye na problème te donc voilà elengi ya poisson comme naloba toujours ezala vraiment na mungwa te c'est ça ke natiaka cube magie e malwa na nga ekomaki biso comme ça e eloko nasalaki mpe natiaki malwa na nga na frigo mpo nasala elobi nango na ntongo donc ekotaki vraiment baépice très bien e la tolamuki na ntongo nango nasingi nzambe merci donc voilà donc fumbwa na nga nalalisaki mpe déjà na mai e na ntongo nango naye sikoyo kosokola yango voilà donc la natie sikoyo mai na ngai ya moto na fumbwa nabiki natia balégume na yamba moko te me boye nabi nakende na kotia yango nano etoka avant nkende ya kolia fumbwa eza bololo e naye kokota sikoyo na poulet wana natiaki fumbwa na yango ezotoka kaka na mai eloko mosusu te e na poulet na ngai natie oyo eza matungulu comme omoni e nazopalola oyo ezali ai e nazopalola mpe oyo ezali tangawisi donc nalinga mingi kosalela ai na tangawisi boyebi déjà ya fraîche mingi vraiment donc voilà wana napaloli biloko na nga comme bomoni wana e nakoya kotia mpe oyo ezali céleri euti na congélateur après wana nakoya kotia épice na nga oyo nalakisi bino wana eza na baépice nyonso mbala moko e naye kotia oyo ezali paprika na soso na nga eza soso ya makasi e nakosala yango na soso ya sauce e nalingaki vraiment ke ekota vraiment épice ekota vraiment goût kitoko kwa natie feuille e naye kotia elengi na ngai ya poisson pardon elengi na ngai ya soso mpo epesa yango sema elengi e naye kotia mpe oyo ezali mungwa bale belle dame naye kobakisa mbuma magie moko après wana natie mai na ngai ya moto e namatisi nzungu na ngai na moto e nakotika yango etoka mpo eza soso ya makasi comme bomoni soso na biso soso makasi donc voilà après wana nakoya kobakisa oyo ezali persil natiaki persil te natie persil e natiaki mpe black pepper te e naye kopalola black pepper na ngai donc naye kotia black pepper donc après naye kotia mpe oyo ezali white pepper ndambu na soso donc je pense que c'est tout ke natiaki après wana nakofinika nzungu na ngai sikoyo natiki ke nzungu na nga soso na nga etoka e naye kozonga na fumbwa nabiki natala fumbwa na nga soki fumbwa na ngai eza ya bien eza ya bololo ezali fumbwa ya bien e naye kobalola fumbwa na nga kaka bomoni e nayebi nameka sikoyo soki eza ya bololo fo nabwaka mai mpo na ngi teke esimbisa nga touche e nameki namoni ke si bo nayebi nameka vraimen likasa
nameki vraiment makasi namoni mpa ke c'est bon nayebi ok ezalaki fumbwa kitoko bale belle dame ezalaki vraiment kitoko naye kozwa sikoyo balégume na ngai oyo nyonso nakataki nalasani balégume oyo nakataki mpona kotia na fumbwa donc natiki yango donc mpona quelques minutes encore etoki après wana nayeki sikoyo na quelques minutes namoni ke c'est bon nayebi sikoyo okende nazwa balégume na nga oyo nakataki mpona fumbwa boyebi deja ekende na namba ya fumbwa na nga ndembi aubergine matungulu mix pepper wana ya vert comme bomoni nde yango nakokende kotia na nzungu na ngai donc voilà balégume na nga nakati yango mike mpona aide ngai ke elemba na fumbwa natiaka aubergine ya mobimba te natiaka aubergine katikati ya aubergine donc boyebi deja nde na namba ya fumbwa na nga après wana naye kotia mpe oyo ezali tomate na ngai elinzanza wana comme omoni ya bambuma natia yango ndambu comme bomoni wana fumbwa na biso erataki te bale belle dame fumbwa oyo ezalaki vraiment kitoko mpona nambaki na motema moko mpe ebibi mpe kaka nde nalingaki naye kotia yango mbuma pilipili ya vert na ya rouge comme bomoni nakotia mwa mafuta na nga huile mokie mpo nakotia mpe mafuta na biso oza mafuta ya mbila tokotia mafuta ya mbila mpe ndambu nalinga toujours komélange mafuta ya mbila na mafuta ya huile esala yango vraiment kitoko na fumbwa nga nayekoli kosala fumbwa yaki mokolo ya bale belle dame nalie mpe fumbwa yaki mokolo naye kobakisa ai comme bomoni nabakisi ai na nga na fumbwa naye kobakisa oyo ezali bouillon na ngai ya au popo seasoning ezalaka mpe kitoko donc voilà naye kotia oyo ezali mungwa donc nazongisa kotia mungwa te parceke boyebi kaka eza fumbwa sa mungwa mobulu natie mpe oyo ezali bouillon na nga ndambo eza bouillon ya aroma donc ya jumbo ya aroma natiki nzungu na ngai etoka nabwakeli mpe soso na nga mwa misu boyebi kaka soso makasi donc il faut vraiment ke etoka banzungu na nga c'était comme ça après quelque temps naye kotala encore nzungu na ngai ya fumbwa namoni ke ese mélange très bien wana nakoya kobakisa oyo nakobakisa mbisi na ngai ya kokauka nasokolaki yango déjà très bien nabwaki mbisi na ngai ya kokauka après nakotika encore nzungu na ngai etoka lisusu ke avant ke naye kobakisa oyo ezali mwamba Ok ma belle, après wana naosala sikoyo oyo naosala ezali sauce na ngai ya soso parce que soso na ngai naotumba yango na four na ngai donc po na friteuse na ngai nasalelaka mpo ke ezala trop mafuta te après nazosala oyo eza sikoyo sauce na ngai nazobongisa ja sauce na ngai ya soso comme omoni natiaki matungulu na ngai ya rouge natie ndembi nazwi natie mpe tomate wana comme bozomona nakoya kobakisa mpe oyo ezali mix pepper na ngai ya katikati ya jaune na ya orange naniki yango ekomaki nga comme ça naye kotia yango mpe na sauce na nga nakobalola sauce na nga bien donc nakotika vraiment sauce na nga il faut ekalingama bale belle dame donc il faut ekalingama donc so ekalingami bien la nde nakoya kotia yango sikoyo na soso na biso donc kande bomona nde video na biso ezosala tokofinika sauce na biso totiki yango etoka
osalelanga kumama yawe mbotikanga na yembela nzambe yo olamu namona elongolanga na libulu. Donc kande bomoni sauce na ngai na tiango sikoyo na soso na biso e na tie mai e eloko na kobakisa na bakisaki persil mokie e na bakisi pe oyo eza paprika e na bakisi pe muscade mokie e na koya kobakisa pe oyo ezali cube mangi na tie pe cube mangi ndambo e na finiki nzungu na nga na kotika nzungu na nga etoka po quelque temps naye kotala nzungu na nga bale belle dame bomoni faut zala noka nchunga botalaka nde nchunga ekoya na kamera tala kaka nde nchunga emataki ekiti bale belle dame nchunga ezalaki wana ya kosakana te. Donc namoni vraiment sikoyo ke soso na nga c'est bon ebimi pa nde nalingaki la nakitisi moto eza kaka na 3 bien na 2,5 comme ça bale belle dame nalobaka toujours eloko so nzungu nde ekomi na suka tiango na moto moke otikelanga commentaire na se opesanga raison moto ase ebongisaka biloko laisse tomber. Donc après wana naye kolakisa bino fumbwa na nga lakuta eza kaka na moto ya 1 donc parce que là kaka esalaki mafuta ebima donc po fumbwa na nga déjà ebeli donc rien à dire bale belle dame fumbwa oyo erataki te maki vraiment kitoko nde kaka nalingaki ebima nde mpe ebimi te na nayoki mposa ozwa kwanga na otala kaka sikoyo fumbwa oyo nalie kwanga natali fumbwa oyo nalie kwanga lol bale belle dame donc fumbwa na biso erataki te maki vraiment kitoko epesanga ntina na miso ya bato nalobi namona olamu yo osalela libota na ngai poisson na ngai comme bomoni na etumbeli na ngai donc ngolo na ngai evandi vraiment très bien etumbeli ça fait longtemps que na nango ça fait plus de 10 ans parce que client na kokisa 10 ans et etumbeli una somo na Carrefour batu na nga la rose somba ngwa place somo na Carrefour bale belle dame ça fait plus de 10 ans que naza nango na otumba ngolo na nga après nazaki pe na crevette et là nazotia baépice na crevette na nga na bongisaki kaka na sokolaki yango etu comme bomoni donc marinade na nga moke oyo ezalaki oyo nasalelaki poisson na biso ya ngolo nde natie après comme bozomona natie pe paprika e naye kotia muscade e natie pe black pepper comme bomoni wana parce que ngolo ngolo na nga comme olongo ni crevette na nga bale belle dame na kokalinga yango tokolia yango na poisson na biso ya malwa ok e natiki yango comme ça natiki yango ekota baépice avant ke nakalinga yango e la nazongeli poisson na biso ya ngolo j'aime bien ngolo alinga ngolo pe mingi eza pe poisson na nga préféré ngolo azalaka simple azalaka kitoko azalaka te ki poisson moko alalala te azalaka vraiment kitoko donc ngolo na nge ebelaki e la naye kotia malwa na nga donc secret ezalaka ntango ozokalinga poisson na machine il faut toujours kopakola yango huile po poisson ebima mobimba elongwa poso te ebima salite te ntango oservi ngo na miso ya bato te donc wana ntango oservi mbisi no omona vraiment ke mbisi no ekobima na baposo yango botala nde ngolo na biso ebimi ngolo na biso ebimi lokola ke totumbi yango na makala me totumbi yango na makala te totumbi yango na machine na ngai na courant etumbaka vraiment kitoko mpe definga alake bauti machine wana ezalaka vraiment facile na konettoye tala nde mbisi na biso ebimi omona kaka mbisi oyo bale belle dame eraté te ok donc là natiki yango nao comme ça e nayolakisa bino malwa na nga eloko naosala comme nalobi to nazobalusaka malwa na nga nazobakisaka yango mafuta obakisa yango mwa gu ya mafuta wana kaka ndozomona esalaka vraiment mbisi kitoko ekoede ke mbisi na yo ekangama na babiloko wana te na mabende wana te mbisi na ngai ya malwa ebimi ngai comme ça moto ekondisi yango moto ekondisi yango mwa ndambo mais soni te ebimaki biso comme ça mbisi oyo nayeko servir en haut comme ça c'est vrai qu'on a makasa et bobo salante na kwa kotia oyo ezali crevette donc on servir on peut la crevette à côté les belles dames donc voilà et la tika qui non comme ça et là nazo kalinga sko crevette na biso donc crevette na pas crevette à minene comme bozomona voilà et na ko kalinga ngo po yango nde to ko salela ngo na malwa.
Ok, ma belle, wana naosala oyo ezali sauce na ngai ya aubergine, comme bomoni natie matungulu na nga rouge, et natie katikati ya aubergine oyo etikalaki, natie mbuma na nga pilipili, et naye kotia ndambu ya magie, ya bouillon na nga ya magie, comme bomoni, et naye kotia pe black pepper. Après wana na mélange yango très bien, natiaki pe mai pour que esalaki aubergine na nga elemba. Boyebi ke sa mai aubergine elemba te. Et naye kotia bouillon na nga comme bomoni, okotia bouillon na nga nyonso, oza na problème te. Ezala sûr ke biloko na yo, ba légumes na yo eza na goût. Donc voilà, nakofinika yango et nakopesa yango quelques minutes botala ekomi nga comme ça sauce na nga oza sauce oyo nakotia yango likolo ya malwa. Donc wana nakosala sikoyo beignet comme bozomona na biki eza bata na beignet. Nakoma mpe mwa professionnel na beignet, nakomi mpe kobwaka bien. Nauti mosika nakosala beignet tellement ke ndako na nga bana bato balingaka kolia beignet et mwana na nga mobali kilia modele aliaka beignet ye aliaka beignet ya moto so elali olia te. Donc aliaka ya fraîche comme ça nda kolela ata 10 mais soki ezalaki o beignet etikala otie na chateau otie na frigo chauffe alingaka te mwana moko compliqué na kolia. Nzambe apeselanga mwana na nga mobali mwasi ya malamu mwasi alingaka kolamba bale belle dame mpo ça ne va pas là. Anyway, donc beignet mpe yo nono beignet ngo bien propre lokola mwana Kinshasa. Wana naokalinga beignet kaka ndenge ezalaka oyebi ke te tomo bacongolais mo beignet esalaka bien. Donc voilà, beignet na ngai ebiminga comme ça vraiment simple mais j'aime. Bisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga ngai moko namona makambo Yesu salelanga ngai moko Voilà ma belle, wana siko nazosala entrée ya recette na biso bomoni naza na mikate et natie pe ba fruits na nga comme bozomona naosala mwa mesa na nga ezaki ntango moto azoya azogrignoter et tout avant ke toservir biloko na biso ya kolia et natiaki pe oza basaucisse et naotia pe baoyo ezali babiscuit mike totie pe ya avocat comme bozomona esala ya biso comme ça ezalaki vraiment entrée moko ya bien mais eza mwa kilo nayesi bato bolia mikate mingi te bobiki mikate ezala mwa kilo et totiaki pe fromage comme bozomona wana. Donc c'était vraiment nice ala ezalaki bochile olie mwa mikate olie mwa strawberry kaka ndenge ezalaka et voilà biloko na biso c'était comme ça ke na présentaki biloko na biso la toza na malwa na biso fumbwa na biso soso na biso ya sauce tomate et toza na poisson na biso oyo ezali ngolo et naza pe na makimba na semoule donc et tozalaki pe na kwanga comme bomoni wana. Donc j'espère que vous aimez vidéo oyo comme siko era kolia. Oh my god naliaki vraiment kitoko naspendaki tai moko kitoko donc ezalaki vraiment ta moko kitoko tozalaki wana banda 20h bana baza te calme sema no ezalaki vraiment ta moko kitoko. You know, tobeti mama solo banda 20h tolongwa na presque 2h. Non bale belle dame moko ambiance ezala wana te ke fo bozala bato ebele ambiance ezalaka boza bato foka bazala wana e bokoki pe e bospend pe good time. Donc c'était ça toliaki bien et nayambaki mpe bainvité na nga très bien. J'espère que vidéo oyo esepelisi bino ma belle napeso apeti mwa mokie nga naliaki mingi te parce que tellement que solo déjà kotaki nga na ndia ko naliaka mokie bale belle dame nga nalia mingi te naliaka mokie parce que na nalia mingi te déjà basolo tellement que kotaki nga na cuisine na naliaka mokie ka nde bon mutu aliaki mingi za Jocelyne nde bomona ye aliaki mingi aliaka mokie kana bozomona. Donc voilà, merci beaucoup na Jocelyne na Yves na Patrick na bozaki wana. J'espère que biloko o boliaki bien et merci beaucoup na EMB pazaki wana comme bomona ki EMB bikela rozolambi kitoko na ki obakisa deuxième tour mutu to lia deuxième tour parce que biloko na biso ebimaki kitoko.
Donc natiki bino balebele dame, merci beaucoup nde bozalaki na video na biso na ebandeli ya video jusqu'à la fin. Kobosana te kozala abonné na La Rose Show, koaime video, kopartage video ekosala nga bien mingi. Nzambe abomba biso ntina te ekomi na ntina. Bye.